Les amis, nakangi volume parce que ba musique ebele ezalaka déclaré. Donc soki tolobi totia yango ekosala pasi ekosala mabe, peut-être que bakoki ko déclarer copyright. Donc on sera obligé à rebandela montage. Bandeko botala ndeko na biso ya mwasi Rita, botala esika o ndenge eza salité, eza hygiénique ata moke te, et pieds nus azosala azobina alobi que eza délire na ye, et les gens appuient en disant que eza délire. Non, 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 l'endroit est trop sale. L'endroit est trop sale. Akosala vidéo pieds nus, akosala akobina wana kotopa kotambola na pieds nus te. Bota la santé, c'est vrai, mutu ya nzoto mike, mais santé nzoto mike ya normal, excuse me with this please, nzoto mike ya normal et yebanaka emonanaka, nzoto mike pe ya fomona que non santé ça est bien pensate. Ouais, elle est un peu déséquilibrée. So botali bien, botali même na elongi na forme ana mutu nzoto mike oui, mais aza bien te, aza bien te. Vraiment nzamba pesa ekimia, bandeko prier pour elle. Nzamba sele grâce à se ressaisir, nzamba sunga ya se ressaisir, sinon te ekozala vraiment mawa, ekozala pasi. Comment que le Seigneur l'aide. C'est un peu ça. Et tolandi émission bandeko bongo na suka tokotiela bino vidéo ya mobimba epesi pasi pe mawa e na nzembo oyo. Donc nzembo batie bobika bato nde basala ba montage, je sais pas ba se moquer na nani na coquette to na ye ke aza soki mokuli aza nzembo maloba o nzembo ezoloba aza moto akala anzuluka babilo mo ba genre wana, je sais pas ba se moquer na ye certainement parce que na minute au collègue moto coquette moto aza na mobali. Donc on se retrouve à plus, merci. Mbote bandem déjà de TV en foot, c'est que Zalinga Obino la grande dame avec un grand gécart na cadre actualité bandeko babo lingoto li sous le long ensemble paix à passer. Rita Kinanga Kimanga to Kinanga voilà. Banda coquette. Sasa. Bandeko to ebili solo ya bandeko oyo Rita Kinanga beauté image na coquette sasa. Rita zara mwasi ya beauté image. Beauté image waza mobali ya coquette sasa lelo. Coquette sasa oyo ya artiste comédienne. Babana kovanda na poto na France. Moko mususu kande zala mwasi na mobali babendani kobenda na sens que moi discussion ya moke mobali asiliki ndenge zala kaka a claquer porte akei. Mwasi abika ke non ya nango bakanda bolingo et oleka nango. N'est-ce pas Satan moke? Mobali s'est retrouvé na Congo. Et bizarrement, moi, c'est atala. Dans les réseaux sociaux, Monique et Mobali, a outil ko prédoté. Choc. Et ça qui facilité pour nae. Et ça là qui m'a kelé les bruits dans les réseaux sociaux. Et ils ont mis ça maté ça qui ça kende. Koketa boto le mobile abato. Et kuturita on peut abalaka na yete. Et babota mwana oui c'est vrai. Oh apesa kai mukanda. Pona ni na sali mwana batu boye. Mobali mabe. Wana na mukuse pona bato peut-être ba yebaka penza lisolo ngo te ezalaka nini bamona kaka Rita mbanda ya coquette o coquette en fait lisolo ezala ndenge wana. Donc Rita na za mosa beauté ya beauté image bavanda nenda ko moko babotana ye mwana ye muto apesa beauté image mukanda et séparation na bango salema bongo de moi ça supporta choc wana ta kokango te parce que salema na tamuke des places bat ba comprendre que abana retromper bana kala parce que moi si nini yo rolinga n'est pas ça une semaine au bala et na minute oyo bandeko toyebi après libala na bango déjà coquette azara na zemi même pendant bana ko bala et na minute coquette abotaki tabote mwana moi si yeso na bosanité et Rita bandeko déjà en fait na minute o Rita na Kinshasa pour votre information. Il y a une vidéo na zobina bon des salité pour te la bonté en fait elle est à Kinshasa. Et Makolongulu na ba salité aza robina. Bat balobi abeli liboma, et déjà à partir à Awa, de commencer à être dépressif.
na ba émission na ya banda ko sala bande ko boyebi azali so sa pelisi live akolala ta wana akobeta ta 24 heures wana zo bouger te. Les gens compatissaient avec elle. Ah ma ouais, vraiment courage. Non, c'est vrai ça facilité mais surmontant au beta kaka. Oza chouette. Oza na bana parce que ana bana misusu part o babota na beauté image. Si et comment na moment moko bandeko et komaki kokoma embêtant. Obiso to loba en anglais comment annoying. Et comme annoying batu bakomi ko finga ye mais finalement yo pe eza nini. To lala to vanda kimia te mikolo yo so ko pelisa ba live likambo nini yango likambo ngo ici la raté et les gens commençaient ya ko finga ye ya ko insulter ya ko harceler et tout ça et ça la biso pe même passi. Nde loko sala ke ayoka mo muke ko doser tina ndenge pe atika ka banesu ko sa penza ba émission te tout ça mais sinon vraiment elle était dérangée traumatisée jusqu'au point où bato bazo kotele na live ba lo bana Rita papa ba no comme na âge ni na sina une fois par en passant na assistant na live na ye muto azo tu na Rita papa ba no comme na âge ni na pesi ah mais bon boko zonga na bino te so azani na moi makasi donc la femme congolaise pour elle, le mariage, c'est le sexe seulement. À ce moment-là, moi, ma casse beaucoup, il y a une parce que pour votre information, Rita Mukolo a beauté image. Et tu es bien là-bas, c'est belé, Mukolo, il y a bala mike pour nous piquer qui boit beaucoup de banzoto. Et coquette peut à ça Mukolo a beauté image. Bah tu vas finir Rita maman coco. Coquette à ça moi muke tété. Rita la coquette va ba promotion moko. Bah tu banzoto mike ba kola kate, mais baza baninga. Ah oui, baza baninga. Baba ninga, naebi âge Rita te, mais coquette à moi à 81 pour ceux qui ne savent pas. Ouais, information vraie, na source. Parce que naebani très bien la famille coquette. Naebani très bien la famille coquette. Et j'ai une amie na famille coquette, moi n'attends comme mon ninga nezate. Coquette à moi à 81 de bomona qui wana ande dans autres bien. Le saut de téléminae. Quand ça peut-être aux âge moko ou encore peut-être tam sou na rosa péage na ya parce que banzoto keseni mutu na mutu ana ndenga nzoto na ndenge longi na ye vu que ngana sape moi mas ya mutu nzoto mikimo bato nzoto mike bakola rate eza na nzoto eza na elongi azape na elongi ne ya kitoko wana to wanga na ngote bravo et félicitations à elle ayeba kozwa soin na ye et ezape kaka ndenga nzoto na ye parce que bato mususu azwa soin na ye mais ana na bajara banzoto wana te ke wa kola rate voilà bref. Elle est de 81, Coquette, ça c'est beau, elle a 42 ans. 2024, toujours Kota. Coquette, elle a 43 ans, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Azale qui a Ritate, de Batbolo Barana, Tassora Rosala, qui n'a peut-être un an, je ne sais pas, mais Bazaba Ninga. Beauté image, dans un mois mouké. Je ne crois pas que Beauté image a plus de 35 ans, Nandimité. Nana Moukolo n'a certainement. En fait, c'est ça. Bandeko. Rita comment il est déjà dépressif ndenge azana. Lelo azana Kinshasa pour nous prouver. Et azoko beta même bama solo en disant que bazanda kumoko na beauté image ndenge ke kisasa wana nyoso za kaka ba vertige ya bolingo bandeko eza facilité mais bon mambo yo soki nga personnellement na ko sala émission bandeko bino boyebi soki mère ayo koloba seki ya koloba ezali kaka ndenge to mesana ko conseiller. Na outi ko sala émission il y a 2 jours passés. Il y a maman na biso o aboma ki mwana na elobi émission ekota ite parce que nazaki trop pris. Maman na biso congolaise a outi ko boma mwana na ye. Maman na biso na kombo bijou mbongo. Bato so botala ki émission te botala émission. Eza wana na compte émission suko na sali. Et après oyo bozola na sikoyo. Bato bolanda ki émission wana bayebi ba balandi te bongendo tala. Moi ndeko na biso bijou akomaki topé na minute azana en fait depuis un temps asalaki ba dépression parce que on a eu roboto le même bana mais après bana on bazongisa yi bango na minute on est na solo na bino boye ana très serré problème mais c'est fort possible mbila tika parce que tant ba ça ba investigation na poto mingi soki muto abomi muto ba memake liboso epai ya ba psychologue ba osola na ye et ba roluka ba sala ye ba tester ba checker mutu soki azana problème de dysfonctionnement te
oui parce que bakoboma mususu mundela ebi ke ça ya normal te zanet Afrique te na bitumbo bomi mutu to incident moko boy mutu akufi bazomba la ba ketcha na boloko sans toutefois koluka olandela c'est pas le cas na poto mundela landelaka ata mususu abomi mutu wana aza na problème mental oyoka mpe bakei bavérifie baresultat ebimi effectivement mutu wana problème ya mutu donc baka ndenge wana mingi bakangaka bango te bakozwa ye peut-être bakotia ye quelque part pour un temps mais ezala koka bakotinde na centre ya bato ya maboma to na hôpital ya bato ya mitu ndeko na biso ya mwasi abandaki kosala balive naza na moko ya bavideo batindeli nga lien ya Facebook ya plus de 8 minutes 8 à 10 minutes donc wana efo eza morceau kaka bakataki bino boyebi balive mingi ezala koka moto akoti azoloba ebelebele eumelaka mais wana bakataka mwa morceau moko ya ba plus ou moins 10 minutes batindela ye ngai nalingi kotia yango te parce que eza na bainsanité makasi na kati ndeko na biso akomaki kosala balive aza kofinga akoloba makambo ya salite oyo toyebi wana kofinga baya mama na yo azoloba bamangala oyo ya bagros mo toyebi bamaso bamaka banini bamwana moye tosilisi eza te bozo comprendre boya wana monaki c'est pas poli na tia yango et ozala vraiment kitoko te donc non seulement ça elle était en train de dire des choses oyo ezotenir debout te boyoka azobeta lisolo moko après akoti na lisolo mosusu ya moko akomi makambo wera ya bamusicien oyo r moko jb r moko kofi donc même na bacommentaire bato babandaki kokomante bazoloba botala bisimbasimba parce que abetaki lisolo moko ya benin elo moko baje ya wana botala bisimbasimba bisiki ememi ye na ndenge ake koboma mwana j'ai mal bato bazala na bajugement mbala moko bayebaka makambo te bo foti na bango mpe te surtout toyebi bakongole mosala na bango yango wana je ne crois pas Simba Kisi bon c'est vrai eza bamakambo et comme rappel na bavie ya bato ntango mosusu mpe ela ye apase na babene yango soki bawapi soki batogo soki bawapi soki balome asimba mpe nayebi te mais personnellement nalingi mpenza nakende nanu na nini nakende na anglais wana te nalingi nalongola nano équivoque wana pourquoi je dis ça simplement parce que eloko mpenza nde naye kosalela émission botala Rita eta akomi nango Rita asimbaki kisi Rita tiaki bote image na kisi bato ebele bakokanisa ke eza normal non c'est pas normal parce que ye moko awute korépondre bomoni capture oyo nasaleli bino émission oyo bozomona yo na bakomi baécrit donc omoni ka baréseau sociaux nde ezalaka olobi likambo moto arépondre arépondaki moto moko en disant que eza badélire na ye oyo azosala ça rien à voir avec liboma bino basuki bomona moto ya liboma alobaka na liboma non moto ya liboma alobaka jamais ka liboma pourquoi simplement parce que ye ayebi ke non basensi ne eza osala aza normal bino nde bomoni liboma eya neti moto alangwe ayebaka te kalangwe moto alangwe ayebaka te kalangwe ti azosuba na bilamba azomisumbela azokatisa balabala je connais un grand frère tokola ya quartier aza yo grand frère kutu te nga na obenge meme papa leki parce que azali promotion moko na baoncle na biso akufa na ngola moto akwiti anomelaka masanga tala te ezalaki panda bafete bino boyebi kaka baperiode ya bafete ndenge ezalaka babonane noel ezalaki jour ya noel awuti bakwiti baambiance na ye alangwe azokende kokatisa autoroute na makolo bota niveau akekatisa autoroute na makolo s'il vous plaît na sa kwiti nde mutuka elokotaka ye c'est ça po anini kwiti eya ndenge moko moto aza na se ya moto aza na dépression ou encore moto abeli liboma amiyebaka te ye ayebi ke non aza normal aza na basense na ye bino nde bokomonake non moto aza bien te moto aza normal te moto akomi liboma nde problème Rita aza na Rita a problème ya dépression bandeko ya pasi ezaki na bapoto awa tellement eza bamboka moko nde tolobaka ya bana na bana moto akolandela mpenza dossier ya moto aza te moto avandaka na bana na ye moi je connais une sœur que je connais très bien oyo azala proche na ngai asala dépression na mboko mutu penza eningani akomi penza liboma aoloba makambo eza na nzela te aosala makambo eza na nzela te moyen apesa badetail trop eza te sino te ozala malamu te parce que eza na bato bayebi ye bakoyeba eosala bien te une personne que je connaissais très bien
Mais elle restait toujours avec ses enfants, elle vivait toujours avec ses enfants. La logique, bah, il y a ces états-là, bon, c'est normal, mais il y a de ces états-là, il faut vraiment moutou. Le centre sikoyo, problème est la rani. Na poto a aux d'Afrique te. Problème à moutou, et c'est un traitement là, bon ou belé. Et on bomoni mindele, mingi, ba qui parapenza, ba mambo, ba to mwindu te. Et ça n'a ndeko moko ya musel na nzambe na mboko. Bon, Moussa Nanzambe c'est trop dire, soi-disant serviteur de Dieu. À ça là tellement délire, dégâts, mabé, na communauté problématique, fondé combien de fois na police. Police, soka batali dossier, combien de plaintes ya. Soka batali, balande, nani songolo, te. Désolé toi ne lo osala te azali boma. Batutu bafunda ezaka ndengwana. Mukomusu ba kongole basangana bayoka nino toke na omona pe mbilango. Muto asala mambo mabe boye, bango balobaka ali boma ndeni. Aza conscient. Tellement mundele se ayebi ke na record na muto azali boma, ata sali biyo mabe azali boma. Je connais une sœur aussi comme ça. Abwaka libo ngunda liboma parce que bato ebele babwaka bangunda maboma na bapoto. Congolais abwaka ni ngunda liboma. Skombila ebi liboma muto abongo ata sali yo bozwani e problème boke funde ba police. Police a osala eloko te po ebi ke ali boma. Et bah Congolais ba ina omona mbila. Mbila ebisi bango toza désolé biso na record na biso to ebi ke muto azali boma ba ebisi mbila mais pourquoi bozo ete boche na centre bato maboma parce que azako ko bebisa to pe ko sala mabe mingi na communauté azo sala bato mabe mingi babiloko azo sala ezo sunga te ba mafinga ba benga ngunini kokosela mutu makambo babilo comment ekiminga bandeko ba certainement bon se rappeler bato baloba lopoto ezana elo mo so ba diffamation voilà trop de diffamation alors il y a grave il y a mabe penza oyo OK mutu akokota yango boloko. Mais pourquoi bozwaka ete botia na place abata maboma parce que babilo azo sala mabe makasi et sunga bisote ou soit vous l'arrêtez ou si carrément pour nabino il est fou mais mettez les places abata maboma mbila bomba te ba biso bango clair balobi na bango centre psychiatrique a eza mbongo belé siko so tozui to tie na centre qui va payer ses frais yango bomoni bato mwindu ebele na bapoto awa mitu esekota malili mbila pe kozala yebi mais vu que ba mona ka ane danger mo public te na sens que peut-être azo mbela cha moto aboma to sala so yinini ba ki parana bango te. Je vous dis des choses que je maîtrise, je vis en Europe ça fait plus de 20 ans. Bande ko belé na poto bande ko nanga ba mona ba problème ami tout. Même mingi bozo mona na au nom des combattants ba comment na problème ami tout. So bolandeli bozo ebate litango eza sur base de quoi parce que ba maramusu bozo combattre na logique ezo za na sens c'était oui c'est vrai combat biso nyonso soki lelo to comment rocha moi mambo ya mboka ya politique ka c'est à cause de combattants. Personnellement na wanga na ngote lelo soto muto ko e koma pe que non monye lo mo po sali pe émission na TikTok o dénoncer ba to pe ba yoki ba pesio pe raison ou encore ba féliciter to pe ba lobi merci eza po quelque part combattant fungola ka to la mais eza ba misusu comment on peut comprendre mais eza au fait bato ba lingi nini on dirait eza sous zala sous na sens c'était pourquoi et belé so bolandeli trop de craquage à poto azata msuna mukanda te abeti tam sous plus de 10 ans na mboko yo asala na mukanda batu basale bankoma be na mwasi simbate ba tchaye libanda na lo bana bino makambo eza vrai. Aroma olala ba bisika mo compliqué bande on akutana na ndeko mo mukomsu na ba shop na biso ya ba congolais yaya mama so ba biso ke au fait ozomona kaza na poto po kutani ne na poto mais mutu wana so ke non kana ministre wana kiti na Congo boy bou ba biso no ke no bomo wana mwana poto ba boya bandeko na couleur donc mwindu monde ekake betier do
poussière mbebo ekawuki. Donc aye siko azoteka abandi oteka nini babilo mo ezanga ntina so otokolokota ngo wapi so en fait naotalanga bimonje aye kokofungola boîte ya sardine wana asoki na kwang et puis après un moment andosolana moto na téléphone azoganga azotomboka. Donc tant na yoki bien conversation ndeko mwasi abengana ye na ndako on dirait esala moi ba retour vie ekomela pe moi pasi. En fait on a des réalités na bamboko, trop de pression mususu parce que à un certain âge na vie oza mwasi oza mobali si doit être accompagné. So comme na ba âge moko boyeke mobali azate papa azate mama azate en tout cas au pété câble au lingolinga te au pété câble ce que belé surtout ba mambo ba relation amoureuse na ba poto c'est compliqué yango bomoni ba se belé lo bo finga bango pour peut-être bana ba maîtrise te parce que et comme il est à koka soute a obi choix que 3 mois fois que comment que se soulager chaque 3 mois que Congo il faut que se soulager azo mon pépé azu mon mwana moko wana a déstresser a sungaye libido et mati makasi. Il faut pression ekita. Oui, c'est scientifique. Ah oui, nzoto ndenge nzamba salela ngo eloko nyonso eza na fonctionnement nango et puis eza na rôle nango. Moi si to mobali tango activité sexuelle ezate pendant un long temps et même à dépression. Ya o moni belé ba na ba maîtrise c'était baso kende ba Congo baso ça n'importe quoi. Récemment on a posté le mot na TikTok. Malheureusement à moi na chango ezate. Pour YouTube za na ba restriction makasi ke TikTok. Vu que na sina zoa ba nini. YouTube za na ba rigueur ebele ko leka TikTok. Ah tellement na zoa ba restriction mingi. Donc nazala suna na droit ya RRT. Babilo mususu o ba peselanga ba punition ezanga tatina. Sanga mutuna makolo do soku na lakisi bino ba minya do misusu eza ba miniature ka ya pamba o che miniature mo ba lobi ono ozo violer soki nini. Na Roma obanga babilu nazara des fois un moko na ba sujet moko vraiment OK no so na che bino ba image et sunga bino mais malheureusement na Roma obanga o ya o che loko boye. Et si les chaînes ekei bon mon anga sauté et 5 fois 5 au bobande chaîne à YouTube ezaka pasi ezaneti ba TikTok wana te na za na 97 000 abonnés na TikTok 97 000 na espace à 1 an na genre on espace à 1 an parce que c'est intéressant parce bazo sepela et bazo s'abonner c'est pas le cas na TikTok na YouTube tolo ba mambo za intéressant bato ba landara biso ba sepelara ba remerciera mais malheureusement et tout ça la visibilité est belete. Donc mwana moko ya mukie ya ba 1 an bébé azolia azosise vibromassaire s'il vous plaît pour na bato ba yebi vibromassaire te eza ba sexe plastique oyo o ba sexe toy o toys o ba chinois ba mindele ba mo osalela bana basi ozala mobali te mobali ye wana et tout ça oyo ba lele ba salelaka tout ça mwana ana za ko fibeloko wana azu yango wapi ya mama na eseki esir ya munene aza ko fiba tellement mwana muke bébé aza ko fiba ngo ba soezo en fait ils image moi ça là vraiment passé et ça là qui vraiment passé de la maman utilise ça c'est clair azu yango wapi pour ça akata ndako na bango mama tika ki yango place nini et puis est-ce que aswanyaka ngo bien et puis ndenge ezaki na portée ya mwana za muke amukuse certainement ta mususu ezaki après usage auti ko salela ngo achango ka wana mwana ke ko zo ngo parce que aswela ngo wapi en fait epesi mitune belé nyonso ba makambo to loba ana mobilité neta na posa na osani na se soulager na ke ko recourir na ba pratique oyo ba nyonso bazo sala pona sepela ndeko na biso rita na problème aza normal te elle a des sérieux problèmes eza délire te ndinga lobi wana de bato musu bazo te eza nango délire bo te attirer attention bato te elle est malade elle a un problème prions pour elle c'est vrai comme on a ba moment conseil et coach ebimia ouais parce que on a ya conseiller na TikTok partout mais vu qu'à vivre moment moko et diable pas profiter na ba moment boy botande moi si wasimbi touche son propre fils est parti yo quand ata se ressaisir lobi moi na za soute enzo akufi ba okunda ya kei ya monde soute 18 ans
ozwi zemi ekoli mwana botami akomi na 18 akomi tata mobimba ta mosusu akomi na basheri ke bateta mosusu pasi aboti parce que bana mingi surtout na temps oyo bazobota avant oka na 16 ans 17 ans mwana sente liboso ezala mingi bana basi oka 15 ans batie ezemi mais ekipe te surtout na bapoto bana ba 14 ans baotia bazemi na poto 15 ans engrossé sikoyo yo okolisi mwana no boye mwana akufi ndenge nini parce que yo ozalaki na kanda ozobunda soki ndenge nini ozwi mbelo chubiye. Imaginez ça. En fait, il y a un autre l'autre fois bandeko. Naebite ozo passer moment nini. Yaya, babo tolo nyonso. Mais le samboté. Vie à prière te. Zanga nyonso mais ozanga yesote. Tu es là au son de ma voix. Tu n'as pas reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est le temps. C'est le moment. Oebi lobite, oebi ni yezoze la ote. Yesu alobana ba disciples prier pour ne pas tomber dans la tentation. Satan attentera partout, hein. Mais si vous avez le sambo, vous avez la vie à prière, vous êtes faible spirituellement. On va t'utiliser. Parce que dans mon kilo, on a 3 catégories à battre. On a des forts, on a des moins forts et puis on a des faibles. Les faibles, ils sont bile et forts. Et on a battu mususu. Balekembe, ka muta bomi ezata muta famille na été. Pourquoi? Parce que muta na fort spirituellement. Basenge ba sacrifice na ye. Akache mitambo na ba carrefour partout aux esprits faibles leki okufi. C'est ça. C'est comme muta na yesu muta na vie de prière a ko échapper na babiloko. Et en muta muto yaka c'est vrai, toko ça ba délire, toko péter parce que ça fait partie de la vie. La vie c'est l'ensemble de tout. Même la Bible dit ne faut pas être juste à l'excès, sinon tu mourras avant ton temps. Donc ezaka likambo équilibre. Toi ba tout robeta mabaku, na maloba na robeto libaku. Na lobelo mo sepeli siote na lolenge nanga etoza batu ele kaka eza normal ezalaka nango. Mais conscience est ça là. Conscience est ça là. Malheureusement ebele ba perdre raison. Mais tout eza so en place c'était. Ota ba mama mikolo ba finga na ba réseaux sociaux ernyos. Vous croyez que ba so na ba normal? Ebele ba botola bango baba na misusu ya mo ba botola ba zongi sela bango. Bato ba yebi bato ba rando ba mama mikolo aneza na moko yekuta yeba niki ba botola yeba na za soki na Hollanda moi to tanga ba kombo esate biso bato ba mafinga te. Par exemple musuna mone na TikTok na Facebook kombo ne na yeba te azana accent ba luba boy aza mwasi aza nzoto mike mulai teint clair na yeba kombo na ete ye moko musuna mone azo ko lakela ka ba bato na bango ba finga na azo ko lakela moko mabe atombola bilamba mabe bandeko azo lakisa na kalesona libo croyez-vous vraiment que mwasi ya mutu to mama ya bato akokoma na niveau haut. Mais elle a des problèmes mentaux. Tel que je suis là, j'ai des enfants, na sali vidéo, na zo pupola sa makolo, na zo lakisa kaleso na libumu, na tient na réseaux sociaux, ma famille bazo mona, bandeko nanga et moi na liboso za na TikTok. Et bana presque nyoso, surtout na bapoto moi na 10 ans na téléphone. Ata so na TikTok te bato mite mambe baza, azo faux numéro to faux compte, tu as atini na WhatsApp, bota mama na bino. Boye bisangai muto normal akoma na niveau wana te bana ba problème na mitu ya onde ko simba Yesu on peut te triquer spirituellement oko sutuka boye envoûtement tango elongo et diable atteindre des objectifs okomolela osimbi mutu nzambe nini komelenga trop tard surtout ba temps to vivre to ebi ba fin de l'année ça mambo belé. Qui c'est moi na nata msoki na MBK mais maman koika otoloba na lingala akoyi libère bandeko surtout tant au vivre éviter distraction na mona bato yiki bazo lengele bazo zelaka concert afali concert na moi éviter na concert afali bato bakufaka ata physiquement okufite il y a trop de réalité na musique dite mondaine. Qui ne sait pas, mais tellement envoûté, mais au battre plein. Au lieu d'être concentré sur leur vie, leur famille, leur foyer, Mboka na biso Congo, avec tout ce qui se passe. Et pourtant on est tous Congolais. Est-ce que les gens peuvent se tuer? C'est vrai. Mais il y a des gens qui applaudissent. Balobi que non, ils ont bongo. Balou va se comporter, mais attendez. Et colonie ezangi mbeba. Siko babilo wana ole batu baluka bacha maele to ba komate ce que to sikola mboka na biso. Ah oui, parce que ba voisin moyen nyonso ba plan nyonso tout
eza na minute eza utile en fait. Ne balobaka tout fait nombre ata 1p 1 pence oza nango so ozangi yango ke sombelo na shop surtout na shop ya mindele ba pia ote na shop ya mutu mwindu tamu so olexa parce que toyeba na biso valeur ma misusu te et pas mundele te mboka ba capitaliste même 1p 1p et ça significatif ce que zate on peut compter ce qui n'existe pas. Ole batu baluka basangisa ba idée mayele toyeba comment toko s'en sortir na ba réalité où tozo vivre. Non batu baza distrait batu bana kata buzoberi na kata mambo zangatine ko apporter le côté oka penza idiotie et comme na niveau moko élevé bololisme na niveau moko et atteindre sommet. Donc, en fait, c'est compliqué. Malheureusement, Batubaza toujours insensible. Hein? Donc, ils ont passé vraiment. Ils ont mawa. Les amis, je sais pas, j'ai tout dit. Et dans le lobby, 30 minutes presque. C'est beaucoup. Si je fais cette vidéo, c'est pour nous conscientiser. Bandeko, tobima la distraction. Tu as des problèmes, tu as des soucis. Jésus est vivant. Si tu veux entrer en contact avec nous, n'hésite pas, on va prier et le Seigneur te donnera la paix. Et je prie au nom de Jésus pour toute personne qui est au son de ma voix, qui a un problème. Que le Dieu que je sers, dont je suis servante, amonayo, apimiso na passion au nom de Jésus. Nzamba mawa a secourir yo. Ya bolingo bele o impitara biso mabete. Watangela biso mabunga te ayokelo mawa ninga yokela Bartimée a délivrer yo a guérir yo na maladie o a peso kimi a peso sengo a peso solution dans le nom puissant de Jésus. Reçois la paix de Jésus, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Sois béni. Nous sommes à la fin. Partagez l'émission, faites large diffusion, commentez, likez. Si vous avez des suggestions, toyoka nabiso. Moi, c'est la grande dame. Si c'était votre première fois, abonnez-vous massivement. Activez la cloche pour ne rien rater. Hein. Et tout le monde animbala yasima. Des gros bisous à vous. Merci. Au revoir. Bye. Les amis, nakangi volume parce que la musique est belle à déclarer. Donc, ceux qui te le bito tchango. Et au la passe et au la mabe peut-être que bakoki ko déclarer copyright, donc on sera obligé à rebander la montage bande ko botala ndeko na biso moi sirita botala esika onengeza salité eza hygiénique ata mokete et pieds nus azosala azobina alobi que eza délire na ye et les gens appuient en disant que eza délire. Non, l'endroit est trop sale. L'endroit est trop sale. À cause de la vidéo pieds nus à cause de la akobina wana kotopa ko tambola na pieds nus. Bota la santé c'est vrai nzoto mike mais santé nzoto mike ya normal, excuse-moi with this please, nzoto mike ya normal et yebanaka emonanaka nzoto mike pe ya fomona que non santé ça est bien pensate. Ouais, elle est un peu déséquilibrée. So botali bien, botali même na elongi na forme ana nzoto mike oui mais aza bien te vraiment nzamba pesa ekimia bandeko prier pour elle ndamba sele grâce à se ressaisir nzamba sunga ya se ressaisir sinon te ekozala vraiment mawa ekozala pasi comment que le Seigneur l'aide. C'est un peu ça et tolandi émission bandeko bongo na suka tokotiela bino vidéo ya mobimba epesi pasi pe mawa e na nzembo oyo. Donc nzembo batie bobika batinde basala ba montage, je sais pas ba se moquer na nani na coquette to na ye ke aza soki mokuli aza nzembo maloba o nzembo ezoloba aza moto akala anzuluka babilo mo ba genre wana je sais pas ba se moquer na ye certainement parce que na minute au collègue moto coquette moto aza na mobali. Donc on se retrouve à plus. Merci.